Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina. Faut on a mis papa. Maman, moi ça m'a dit la zalakasou mbala ngabi ma donné destination. OK wapi pe place ni nozo ke osala nini kuna. Yo mo tika tika mbana no kwa nani ngula azangi ferme. Akende ki mwenza mabe, azonga boye mabe. Tapage olianza zo sala na balabala. Nani exaucé bandela mambozo loba lianza zo bengana amasu anote. Ambolombolo na yote. Donc benga e papa. Ba compris bazanga tino bazaba ndumba ba benge lianzi. Wana ezama mna yote. Allez continuer. Maman mobali no penza a se pesanga tete maza papa mo kazana quartier za bien pesa biso mbote. Ba comportement ni penza zo sala se pesanga te. Avant na ba petite na ba benga oya ba ndumba bazana kwenwana. Avant na bango sa ba tapage niti. Mais ngani atambola kana banda ko mukwana ekipa mama ozani voisin yo kake. Ozo bete isori ka tika su mbongo na ndako te. Mais na ko kamwa ye na libanda kuna no sopa mbongo. Yango na tende to sola na mama na bien, mama na tia ba plainte sur quoi moi sia. Nani wana? To so no statia zate. Ngani na tia ba plainte comment ça butu. Donc likolo peut ça rapport mobile na ngende po tcholanga c'est ça. Et tu penses que n'engo lo bona royoko facilement. Te koyo kango zoyoka parce que zo répondre na ba question. Kasi mango petit na n'engo lo belati. Mais place au fait na mono fane ma to ite to ba dit. Na vandeli yango penza. Yo no monite Bon ce que zo répondre ngande. Na zo répondre pour na répondre yo. De tout ça pour ça rapport zala na respect ya muto zo solana ye. Pesa ngai rapport ya lianzi me ko linga te on do finganga parce que zo finganga na yo côté. Maman zo ngala lobby rapport on eza ma desute o ba longola sate ba tie mupandi ya propre tie na nzungu. Te eza ya madesu et puis madesu ba soldat. OK. Et à ma deux ba soldat. Yo c'est ça parce que liandine me doit que ça musangande to pesa bino ba faveur ba opportunité ko manquer nganda ko ntema kende. Yo des jeunes Zulu kit. C'est mo kende. Ozo bon moi ça mais ka. Comment te sokolinga javel? Ozo bon non sokona javel ça qui est là ba pembe. Kotala nga deux fois. Kotala nga mbala moko te. Na vandela nga make up te. Oyoki na zara mo sa lenti ba nakala. Oh quartier so loba pour na. Na zara mo sa lenti. Je m'en bats les couilles, ma carte ba lobato ba lobate. Ke ba bino. Umba ninga ba sala autopsie na loboko. Yo sala lemo point. Na sala na lolemo parce que na lingango. Na linga na lolemo. Na moi si mobali na yo. Kende. So, bima na âge no ko kende classité et puis fati la chine ni gratuité. O kilo tanga te mais ozaka wana tcha. Non lo ba lo ba. Ya mo bota bana nango. Bala sumta bota yo. Batanga munga na biloko to na bota maka. O monti ko na lo. Telema kende. Fana kitante. Yango mona santé ezate likwa ki songi. Nga santé na ko ya na tipka. Ah yango wana parce yango no za songi. Donc c'est mutu no be katana kana na nini ya tipka. Oh eza mutu na ngati yanga ko ya ka ba bamende ko ba. Donc ndo za na deux personnes différentes. Yango no songi. Ibra nzamba lakela yo place za lifelo. Nzamba lakela ko za ndumba. Oui, je préfère na ndaka libala. Baba to ba sala expérience a imiter za ka to bana. Na ko fingo makambo ba komara na mire. Na ko fingo. Wanda to yo. Bala ba ebisu yo. Epeki se biko suba wala bima. Bima ndumba nyama kizengi songi impoli mwana libabe ba parents ba yebani te nani ah yango na dosike mama na zakipe ndumba to andenge moko alors tika ko finga ngai papa no porter imbécile nyama yango na sobi msasola mapeka bakasi ko na sola munoko yebita fala ka poster toba ngwafu aza mobali nanga ya yo nini imbécile nakobeto shiro shote sika na eko kima o luka tozo na mama na papa no imo pona na finga nani po basani ah basani po yondo zo fingisa bango oyoki lianzi songa na loba quand je parle on reste là songa ezani nabizonga ezani nini naso tunayo lianzi te nabi so talanga une fois talanga bien tinga bana okakola na nini ah nana display bien nana coque bien et forme na chombo et puis chombo mususu te iPhone oyoki 12 Pro Max Hollanda quelle vitesse il y a 4G donc yo ok no comparer ngana ba téléphone ya ba touche na sadi na tuni yo no ba chela na bosani chela wa ba fili ba za na kwa veni ba ndumba wana milaka mo shoro osani na bango pasini nini pasini na kutana mutu otika sumbo moto yebi otika kanga oyibi nde na zoleka na etape ona zoleka na mbongo bazofuta nini ngana nazaki na basie ah na soli na basie etape ba ndumba nde yango na soli na ndumba pasini osona en place nini ba moni yo
bamongo na bandumba bomela masanga osomeli bango ngulu na kapela na kama timbongo wapi na osoma ngulu ya wana nso na yeba mbongo osomeli bango ngulu wana osongo pipi banana babingo lianzi babingo na kombo wana nani alobi ndengwa nani alobi tukendo otuna nasa yipsena kombo nzambe lianzi na osala ba propre fort na nga pour na ma propre boy pour ça qui pour na yo ndina sina kubi na ndako na yo mais s'il te plaît que mon anga zuba na ote na bato ba ko manquer ngati ba manquer nga respect liko na yo nazo yipsa yo na yibi lokute na zaki nga bandumba te na sali bite passe te ndako ciseaux na piote na ko peso te na biso ciseaux ozo yiba makambo zo ba jusqu'à ce que oko changer ko bongo na mbongo e mona na ndako otika vie bandumba yo kola te eloko malungo za na ngo pia chel otika ka musisa no ka moko ko kata no AVC mbala moko apanga na yo ka pase ko yo ko sokola ba nie na masuba na yo diko kindumba na yo lianze moninga ndako no chomala lestina ti otika omoninga mobali soko andumba ko nyuko no tinga na lela te na ojene pona yote na sambe pona yote na ko chomala to ko changer ngai na sisa mobali kindumba na ko na be kamba e comme nini na déclarer quoi? Na déclaré fia. Nani na pemate. Lena nyosu tozo. Waza ya ukusola. Ozangi masiko. Ozoto fuo. Na cha fote. Po fo na ngeza na munoko na yote. Na chate. Olukanga. Nani? Nazobi. Ngadoso. Sia. Nakilwa lubande mwana. Basi na chakisia. Azoluka yeti. Ngana luka yo. Olota chu. Rezu kwa. Nana kebui. Kubina ngate nakotikala ka kobenga ta mukomongo te po ana eloko ita oy ina sita 600,000 nyoso yo tika on zeta pambati na oluka ngai un vieux mort na comme so kutu jeune ngana zonga koko ngana oluka nga ngwa kunyama et puis depuis qu'il est chou na lia mon mari tu me long tu sais et on a coquette na benga maman Olive Stella motema président ZZ basulana yo pozonga na suluko ki conseil na bongo zongi lianzi otanga bon poni bebo zo bangisanga te nazo talo mabite nazo yuka yo nengo yo zo yuka le bunalanda ki mission mon Aurore TV et ba femme forte bando l'exception ndenge nini moi si rosa na libala comportement ya moi si ko ose voir liboso mobalité moi so ba yebise makambo faut le vérifier faut en attendre mo so na mobali moi ko gangela mobali ta ko finga mobali ta ko simba mobali na nzoto te bébé ba maman na balobeli nga penza ba pesinga matea oyo plus jamais chérie na ogangela kono finga ote na koyoka biyoka te na finga ko lisuté ata muto yebisanga biyoka biloba loba bébé na yoka te mon cœur s'il te plaît pardonne-moi Nayuki ngana likambo na te tozo oza mwasi na nga nga pasi na tianga yo ga pasi ozali na lungula yo na mutima olingi mwasi mususu te nazo yebisa yo nga nalinga mwasi mususu te nde okeboza yo moko nazalaki nga moko nadinga pi bacheri te nasala pi batepansi te oyo nasomba bangulu oyo nasomba masanga iloko te opesanga sombongo te poani mais oyibi ndenge nikani nyo nazoleka nango ninga moto ayeka yebisanga kene opanza mbongo na kapela yango na kasi ntango bayebi so likambo fo luka koverifie ava ya otomboka yo verifie te otomboki osimbanga na nzito obandi obetanga bebe biyoka na ndako na biso lisusu te bilobaloba mpe lisusu olandi émission na nini Aurore TV femme forte Aurore bebe eza nini nazonga tendance mais olingo obebisaka ndi harmonie Aurore TV ya bafemme forte ezali chaîne ya télévision eza chaîne ya YouTube Aurore TV ya YouTube ba maman na siko baleka basala émission na pona koteya basi ya mabala babenga ba femme fort ba maman na siko bateya basi ya mabala comment est-ce que moi ça libala ko se comporter na ndako na ye nde babenga ba femme fort papa lia boni banduma na mosana ba mukolo moto yebisaki nga bebe yeyo ngamna pesa ba information petit banga nzambe yo pasi nini omona nga na banduma papa lia yo yebisi nga ke bandumba na ko yebisa doso te
na mbongo pesi yanga mukie on abaki kende kibisa mosu nzo sa ba plante yo ozali mwana mukie ozali petit na lazi yo ngana sana ngo yo nano pousi la joana te yo ba wasuki oluka makambo ba wasuki yo omone mbali na ngana kapela wi uno ozali na nzala donc yo lingo panza foyer na nga soki ezalaki mateya bafemme forte te na na mobali siansi bamama wana batei ye bamama ya orobe sibi ale azongisi makanisi nsima ale singa penza na mutu kolanda penza nga mwa mkeso na yopesa information koyo kolanda tobeta nango mpe kara penza te akanga omoni kisongisongi atiaka wana mwa mobali oyo apanzika libala na biso te ebebe apanzi mabala ya bato ebele Stella Mbolo apanza libala na ye awa na Kinshasa ti mwana mosana akene États-Unis na Stella Mbolo momo solola bon mama bisi mondela abengana na bana poani mama bisi nde ya comprendre façon na ngate façon na apekisa ona bana na parce que mwana mabe wambuma mabe chou akangama na mondini kuna mona na ti bona prison seke na kolimwa okolimwa yo kufa te molimo na mateya ba mama kasi ba ilobi nini Poza na mtima munene. Moshaka mtima munene. Yo ujulu ba kena ba mama farce deni. Orobe sibi. Femme force. Mwasi na kati ya ndako na ye. Mwasi na ndako libala akanga matoi. Mwasi na ndako libala ayokaka o mbali na zoloba. Ayokaka libanda te. Yango ba femme forte ba ye pona kote ya basi ya mabala. Bongo te. Bongo Aurore TV ye na ba femme forte. Mama kolinga zabiyo kayoka te so matoi no vandi lango longo lango so moni ke carton na pesa ba information mi tonta na kati ya valise moko bomba. Koyoka biyo kayoka te ko za maloba mabe à travers papa te. Mubala za lokola eloko mo lokola maxo tika nka be panzani ba moko. Tala libala mama dozo ne ngo be balikola biyo kayoka. Ezaki na mamba lukuta so azaki mobile pe so azaki mbali mabe asengi angaka kima. Mama dozo ngaka se utuvie ndengeni. Donc basi bozala ba femme soumise ne bible ba yango te papa eza yango na kaka ndenge lulu bibino nyonso soki ezalaki ba mama ya Orobe sibite me dibala tozo epanzani ba femme force kala ba femme force na bizarrerie ya ba mama ba femme force tala batei tozo ayuki ale asadidi yo bindenge na ozawa na mama tango oyuki osadi deseke osadi Orobe sibite podala na Orobe sibi landa mateya ya ba famille force. Donc abonnez-vous massivement na Aurore TV abokozo mateya ndenge ne kovana na ndako libala na yo. Bongo bo s'abonner massivement na Aurore TV na ba s'abonner wa papa. Va s'abonner massivement na Orobe sibi. Allez